Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie. Mbote mingi bandeko balandi nyonso tu bomesana kolanda biso na kati ya bonganya media ya bino humble serviteur toujours Jesse Motengo oya mesana toujours komemela bino makambo ya bien tant na lobaraki auto komaka yango to laksaka bino donc mbote bisika nyonso bozali vraiment donc mbote ya mingi ya trop na mon cameraman oya ngande ko vraiment ndeko Moïse esika zala zo laksa bino partout qui n'est sika tozali nansir tozali vraiment awa vraiment ndenge na bisaki bino qui na pesa ki bino annonce ya ser na biso moko afia oyo kaza moyembi na nkolo na lobaki na bino auti mboka ya Brazzaville aye Kinshasa toyebiti aye kosala nini mais tomona ki na plein studio tomeka ipe kolanda ye mais to ko découvrir ye biso na bino à tout à l'heure vraiment toyeba likamni oyo aye nango na kati ya ville ya Kinshasa problème ni na ye nango tour ni na ye nango ayeka ko beta tour auto ayeka ko tambola auto ayeka ko sala clip auto ayeka ko yemba na banani auto et makamni donc to ko découvrir on a émission na bino de tolobaka 100% vérité kati na bonzambe donc eza vérité pour les kati ya bana bonzambe eza na eloko moko te ko kozala caché parce que moi dans un ministre singela ba vérité merci à trop na bonganya media donc boza toujours abonné merci à trop na Bracelin Sengo ma sœur nango apesa nga conseil sikazali merci à Troya la di balunga na nzembo no kitoko ndingo mesana koyemba merci à Troya Benito Kotokologie merci à to AC Dilite mais vraiment boza ebele bozola nanga vraiment donc boza toujours branché na sir mon caméraman a kofungula merci à toi maman bonjour papa Diesel bonne santé nzamba zo batela ça va nzamba zo batela amen mon zo baseli bagyo c'est l'émission Mamboule les obeta mais na yeka pour rendez-vous vraiment na pesi nzambe merci parce que je croyais même pas parce que mvula makasi ndenge na kin balobara mbula moko ya makasi ma oye quand même na sa mvula tozo sala émission yango na komisi nzambe parce que rendez-vous na biso to kala yango ke lelo moni mage mvula na yekaka parce que batebele ba koma benga bango pe mvula izaka so mbula te na mvula parce que bango meko mo ke debele même ba musicien ba mo yemba mvula à part ça santé ndenge nzambe zo batela papa ça va vraiment naza vraiment ça va makasi Boni Kinshasa. Qui les a bien makasi. Mbokelenge. Bien. Ndebino mo bolo ba mbokelenge. Ah, ngape na zota la rara. Boni ba otiki na Brazzaville. Toza vraiment tozo solana bango baza bien vraiment bango pe baza bien toza en tout moment en communication baza bien. Bande ko bazola na biso na kati ya bonganya media peut-être bayeba ke ser nani kombo nani moni ke bazomona kaka ke nazo sona mutapesi bango mbote mais quand même ko se présenter yo ser kombo bu isala rapé bien. Kombo na ngai sœur Afia Masowi Blessing ndenge babengaka nga donc naza moko ya bayembi na Evraka na salaka nazalaka na Brazzaville et maintenant là naza na Kinshasa pour la promotion ya single nanga o babengi nguya donc c'est un peu ça. Donc oya na yo na Kinshasa ça pour un problème ya single donc single au salongo na Brazzaville auto au salongo awa. Non na sali na Brazzaville et bima na Brazzaville ande nazo ya rapport na promotion pe ko leka mingi na kin yango mo ina traverser pour que na continuer promotion nanga awa oui yo moko to yena quelques ba musiciens ou ba combat compagnie au sud na Kinshasa. Non na yenga moko mais nazana équipe ezo accompagner nga mais groupe nanga mobimbetika na Brazzaville nazanga moko. Na single oyembi combien de chansons na kacha single? Donc nazana studio na osala album ya 8 titres ma na bimisa ina ni single moko o eza na télé eza même en ligne na ba plateforme nyonso ya téléchargement donc nazani na titre moko na adoration moko na salaki compilation d'adoration moko na salaki o eza pe wana pona kopambola libota na nzambe. Ici ils ont déjà na marché déjà bien déjà ils ont les capé déjà na ba télé donc c'est un peu Zimula oui madame Nguya Yesu atonda nguya Yahweh nguya
Yesu atondanguya. Merci à trop Yesu atondanguya. Il y a un déjà sur les marchés. Ils appellent les réseaux sociaux. Oui, sur toutes les plateformes. Nyonso. Ah, on a invité ceux qui allaient rendre mais chez Bisokuna. Nyonso so tapé car au mona. La sœur Afia Ngouye au Bimaywana. Ok, ma sœur Afia, non, c'est tu sais pas vraiment quoi yambayo. Na Kinshasa, peut tu sais pas vraiment. Na yo parce que vous yemba déjà bien déjà. Koyemba oyo bandi koyemba na l'âge ni. Ah vraiment on a invité hein na bandi koyemba na âge moko ya mukie makasi parce que là na botami na ekodim na koloba on a zaki au moins na ba 6 ans hein ekodim j'étais vraiment tout petite. Nazaki mukie vraiment petite et puis école de dimanche ekodim na o mata chorale des jeunes na yo comme na groupe d'adoration à l'église groupe d'adoration à l'église après wana d'ailleurs côté na groupe moko ezaki le vrai adorateur qui indépendant na kati ya groupe à l'église c'était alors que to bandi ko evre nzamba yotia ayeko tia posa wana apesi vision wana pour que na sala carrière solo o nazo sala. Donc c'est un peu ça. Oui, mais nous déjà il s'allie de combien d'années nous comme déjà. La carrière solo na bandi carrière solo na 2017 on a bandi carrière solo na ngai nanga moko bona bandi carrière solo mais ndé na bandi koyemba on a biso ke koyemba na bandi vraiment muki na âge de 6 ans carrière solo ndé na bandi na 2017 na ndé na okoba boy na carrière solo bandi na 2017 premier single no yango ndé obimisi yango non na carrière solo nanga nazaki na premier single na sala inga moko na titre ya moko te et là na yo sala single wana ndé nzamba yosunga akutani singa na maison de production nanga on a travaillé na bango siko ndé na sali single la liboso nguya o à part nguya nazaki na single la liboso na salaki na ngamoko boy na nazaki ngamoko sans maison de production ningo yembaka wana nini vraiment tango yembaka on se sentara nini tango zo yemba ningo bandaki ngo depuis na âge à 6 ans tindi lokomi boy on se sentara ndenge tango yembaka et nous avons ma bête de dérangement de notre tango zaki mukio zo yemba papa na mama ba no pexate yo tanga na classe mais yo ka ko yemba na habité na loba même na ba camarade na habité loko na yoka bien ceux qui na oyemba ya tana zana nzala okoloba nanga peut-être que Afia kende place boy na olbano na lembi papa na lembi mais ceux qui côté musique ezali na bandi koyemba na bosa na ke butu yali na bosa na ke fona lia na bosa na ke fona tanga donc na mona kana vanda ka wana na kata présence na yemba na ngaka donc na yoka bien makasi surtout que marambo na yemba ya makambo na zo vivre ya makambo na ko vivre donc esala nga bien makasi ko zala kana kata présence sanzala ningo yembaka na quand même peu au moins au talent après ba ni na yo ndenge ba yembaka bon on sait pas net na banani ba yeni na yo o kilolo po ilolo yemba pe c'est Afia pas comment oyemba mais ba yeni na yo banda ko tala ba net banani on sait pas na bon ba modèle ezalaka toujours je peux pas être là na banda ki na tala mutu moko te na bima na ndenge na nga non je peux pas parce que monsieur bazali pe anga vraiment te na bima ndeke non ezala déjà pour les bois mike bozo tala télévision bo mona comme il y a toujours des modèles na banda ko apprécier façon de faire il y a la sœur Sandra Mboui parce que vraiment na mona kenenga travailler na lingango baza ebele hein na lingara façon de faire il y a wana na branakin awa façon de faire il y a la défunte le feu Marie Misamou na bande ko linga pe façon de faire de travail na e maman Laure na kena mibali ya José baza ebele papa Mike papa Moïse donc baza ebele vraiment na bande ko pesa nga penza gu wana ya musala ya usaila nzambe na kati sina na Brazzaville na ko mona ba maman na biso loko ba maman Credo maman Nicole Luembe ba papa Christelle Chango, papa Niva Régis, Nathalie papa Prince Omar, groupe Brel, tu bazo yemba. Donc mande ko pesa nga posa wana makasi nga pe na ba sœur Belle Agnelé ba icône na biso wana vraiment donc ya ko matanga posa wana nga pe na bien sûr c'est ça ba otangi bazé belé même na Kinshasa Brazzaville même monsieur baza rapé na moko vraiment qui alanda gaye vraiment. Ozo mona monsieur matenga vraiment na landa vraiment et so na juillet c'est que ça va net nani vraiment. Ah je sais pas parce que nga na zora bango nyoso na sangisi bango ndenga na zora force na nga eh pour koza la yembela biso no nzembo moko net ya moko ay Kinshasa yembi pena moko ya Brazzaville donc bo sangisa bango ko yemba hayo yongai na moni loboko na Yesu loboko na nguya loboko yo ekangolaka
weti kaka atanga nazangi makasi ayoyo ngai namoni loboko na ye nayebi te wana soyebi nzembo wana nasere esika bato nyonso ti bazolanda biso déjà namoni ya mama Fifi Tenda vraiment naso ozomona moyembi azolakisa vraiment batala na ye gloire la mystérieuse ozomona vraiment moyembi azolakisa batala na ye donc ayembi nzembo ya sere na biso lor bomoni ndenge akei déjà donc na ba deuxième deuxième lourd wana bon ya bandeko na biso ya Brazzaville neti na Brazzaville baza pe ebele neti nzembo ya frère nanga Prince Omar na lingaka yango mingi nzembo yo oh là là oh là là oh là là nzembo nazobosa na Seigneur Jésus moni alinga bote mo bosa na babilongo loka siko lelo azala njeza bosa ni mo bosa na vraiment bon pas hier papa Prince nazana maman Credo yo wana penza na lingaka parce que maman Credo malela so otali même façon na ya prestaka donc nga moso no mitala nga na tali maman Credo na mona que c'est vraiment na bien que ma modèle énergie na dégagera na sur scène donc natala rappelanga bi non ça c'est moi ça c'est ma maman tokomatisa niveau biso tomatisi niveau elongo na nzambe na ngai tokomatisa niveau tobengaki maman niveau parce que ya embeli biso nzembo wana faut tomatisa toujours niveau donc c'est vraiment nzembo ematisaka biso niveau makasi ya maman Credo malela aza pe icône munene na mboka na biso Brazzaville que je salue en passant. Bon sœur oyo tangi sœur nani Marie Misamba question na me repose après quand même il peut lobby pas ça quand même idole na yo vous avez na quelques ba chanson na yo peut quand même répéter on peut oui belé des fois kutu batu soye na zoyemba nde ba benga nga misamu ba benga nga misamu parce que soye na oyemba batu ne ba mona wabi non ça c'est la sœur Marie Misamba oyembela ngai nzembo na ye o ngapi na linga ngomi ya dernier album na ye o ya tika biso ko oyembela nzembo moko neti nzembo nini wana mbona dinga nzembo moko na kati album na ye wana peut-être oyebi déjà on a bi titre na ngote tika baloba na yesila ndeko nanga la loi de nature tango mosusu saison na yo te zela oyo ekokisa moko force te o tuna basali ya nzambe bakopesanga raison tuna papa motengo akopesanga raison tuna Moïse la presse akopesanga raison sepela oyo moninga po yo tango ekokoka bakosepela nango mbutu ehindeli yo yeba pe tongo ezalie mabe komeli yo yeba pe malamu ezalie nazela kaka tango na nga nakozala konsole mpo nayebi naza projet na nzambe o ekokokisa makaka Merci ma sœur, merci vraiment ya mingi bon si bozo mona ndenge ma sœur azoyemba donc Berdine Tsengo ozoyo ka ndenge sœur azoyemba zo déchaîner vraiment ozo mona mo Maxeno Kigoma ozo mona ndenge maman na biso azoyemba maman est-ce que ndenge oza na Kinshasa awa quand même ki oye ko sala makamba single na yo même concert pe oui, pourquoi pas papa? Naye vraiment que ça musala. Naza peut déjà sollicité dans l'église mususu otozo bazo benga biso tozo kende pe ko ça musala na nzambe. Pourquoi pas? Soki moto amona ni pona ni nteza pona lokumu nzambe papa. Toko beta nazali vraiment. Déjà dans l'église déjà quand même aux bêta déjà dans l'église. Oui, dans l'église déjà nazo bêta comme hier nazaki na deux églises on a bêta qui lelo pona mvula nazana même na ba répétition na groupe nazo groupe d'accompagnement na donc tout ça vraiment tozo bongama. Ceux qui pona concert zamba rusunga to bêta nazali papa. Nimo bozoka azawana ta concert à kobeta basala nzambe bozawana donc ma sœur na biso donc malgré qu'aye pona single na ye mais azape pona concert à kobeta na ye mama na ngai iluku esalaka pasi na ngai na mona ka liluki soki kende ko moko abimi azoyemba kitoko moni yozoyemba kitoko boy mais après mikolo on tabungi na nzela poanini succès auto poanini auditeur moko ye manager moko ye ali akoma manager a manager na nyonso akena ye ezaka bongo pona nini nayebi ne ba oki ba manager bango lelo ba bunga ba yemba ka suti yo peso lelo ba ye na obonga eza bongo
C'est qui pour moi? C'est qui question là Toza. La vérité, vérité, Katina Bonzambe. Tout ça, bah, Nazambe, hein? Oui. Vérité, ça malamu. Malamu, papa. Na oloba boy na sekinde olobi ke ba manager na nyonso donc yango esekisinga toza bana nzambe musala tozo sala eza nzambe parce que tozu ya ofele topesaka ya ofele eza musala nzambe tosengaki yango te papa nga nalingi nazako nazala moyembi non mais nzambe atiaka toujours na banzela na biso atiaka toujours bato oyo bakoaccompagner biso. Moi, je dirais avec ma maison de production, Elina Gospel Sound, Papa Bobé, Maman Dorian, Mapengo, tozo tambola malamu, to signa contrat, to tambola malamu, baza basali na nzambe pe. ezalaka sikoyo pasi ye ke okutani ya mosusu na producteur mosusu oyo aza mutu moko ayebi nzambe te parce que moto ayebi nzambe te koluka kofaire koyambisa ye yesu to ayeba yesu ezalaka na mwa procédure ezalaka mwa pasi mais ezalaka mosala nzambe ye moko biso tokoteyaka biso tokoloba kaka nzambe ye moko nda kosala mosala na ye na kati ya motu wana donc ezalaka nango teke babungani to bamanager bango soki ndenge nini tema eza to ya nzambe te papa ezali so na bibongo ezali kobomba te ezali kowanga na pete ezali parce que tomona ayebi masera ayembi tokomosepe na se mais deuxième album quand na premier album wana kaka kei mais c'est un problème parce que le lobby peut bon peut-être que vous n'allez pas marcher ensemble comme donc on batté comme produit na yé c'est un peu ça c'est que l'air yo mona bongo que veut musalo nazo sala vie tozotanga kombo Yesu et ko simba te na musalo nga nazo sala et tu vas faire comment na rotika parce que zo simba te na ina ola kisake na osela nzambe na makambo moko non yo mona ki ya mususu moniteur amataki bwe akiti peut-être que ba raison mususu ekozala yango wana selon moi quoi. Papa Jésus, selon moi, c'est un peu ça, quoi. Bah, raison. Non, j'affirme pas, mais n'a pas si bah raison selon question, on a pas si. Bokolo banina bandeko bazolanda yo, ba yembi pe logola yo, ok. Lelo ok, ba bunga. Ba yana ba honnête ba manager, ba ngwa ba manager nzembo ba manager na ye mutu akenda. Nzembo tikala ka, eh c'est vraiment yemba bien akala. Okolo banina. Tote batelema. Batelema nzamba lobi soki okoyi telema popola mabele pe tambola. Soko koyi kotikala ya okoya te telema pe tambola eloko na lingi na loba na bango ka yango wana parce que ça là passe aujourd'hui na geser aye toujours sepela mais lobi bo ser ba manager yake poni nyote azama akoma ke fiancé nanga ote a proposer nga lobi na tika donc avec un intérêt moko boye après avoir tikisa yo musalango okomino maman ndako donc likabo onzamba pesi o etufango libala eza mabete libala yaraka likabo onzamba pesi o etufi libala eza mabete libala yaka na bandenge ebele nzambe pa kosunga ke mobali oyo atangamaki ya yo aya na niveau na bakanal wana ki azana ni producteur na auto manager na et puis akomi mobali na mususu ekoza bongo mais orolakisa mobali toujours parce que miso bayaka wana non moi je vais te marier mais ndeza bo faut tika musala musique faut tika papa ezali kabunza mbapesi na senga yango te na botama na koyemba tina nde nazosala nzambe siko yo moto na mokili yo mobali oyaka mbala moke na lingi oyemba lisusu te non papa ekosimba te vraiment ekosimba te na oloba na otala caméra et osimba te vraiment pour la sœur Afia et osimba te parce que ezali kabo nzamba tia kati na so yene bonga tika na ye atala ina mbongo na ye ba production na ye poto Afrique ekosimba te papa ne on a bien azota la caméra et osimba te parce que ezali kabo nzamba tia kati na nga alobi na tia kati na bino apesi bino ya ofele so zo sala te ba koboto la ba kopesa kote ya mususu siko ba ya koboto la nga na tika la vide papa toyebani nzamba sali ke nga na yeba na yo na loba na bandeko na nga ba olanda nga à travers la musique siko na tika yango nakomaka mama ndako voilà merci à toi merci bisika sti bozolanda biso vraiment boyoki ndenge masera lobi donc likabo nzamba pesi yo lingo sala nango kolinga te ki okanga ngo ekozala mabe mingi vraiment masera oyembelaki biso nzembo wanguya à part nzembo wanguya eza na nzembo mususu nini obandeko bazalia ok bayoka lisusu yo parce que bato bazolanda biso un peu partout
toyebite place oyo ke mutu mosusu akomona mpe boye aya sponsorize oyo aye mso aza mpe producteur na yo maki oza na manager na yo mais producteur mpe akouta mpe libanda mboka aye aproduire yo mabe mabe te eza mosala nzambe nzembo mosusu okoki koyemba oyo baza balanda yo parce que batale ezali nga natali likolo na se yawe moko te akokani na yo ngai natali ngai namoni nanga moko te otika ngai nayemba moko te akokani na yo moko te akokani na yo yawe moko te akokani na yo ngai nayemba moko te akokani na yo yawe moko te akokani na yo yawe moko te akokani na yo wana kinzemo ya premier single nanga nasalaka na titre moko te c'est un peu ça papa oyo muto yembi vraiment bozomona tala ya ndeko na biso afia maser na biso moyembi na nkolo donc nazokoka te nanga moko yembo azoyemba donc nazozala vraiment ya koninga nazosentir vraiment ke ozokota na bain ya eloko mutu azoyemba eza te ke ayembi nini eza te ke alobi nini donc aza wana vraiment bosoutenir ye aza wana vraiment bosponsorize ye aza wana vraiment donc botambusa ye mpe ndenge lelo basere misu mpe batambola partout mpona koyemba mpona koteya mpe sango malamu donc aza wana vraiment bokozwa numéro na ye bokozwa bacontact na ye même ya Brazzaville même oyo ya Kinshasa azosalela donc bokozwa yango vraiment aza wana mpona biso vraiment ya trop vraiment nasi tozokende molomolo toshite vraiment nakoki kobakisa boye mama est-ce que obala nabala na bota bali ko bota oui bala boni na bota bana misatu baza wana baota na nga na pesi bino bambote ya trop maman vous aime trop merci donc azaya ko bala mama bana boni misatu donc ozomona ke bana baza chasa to na Brazzaville OK vraiment pesi bango pe na pesi bango mbote bisika bazali na lingo pesa différence muke ya bino kuna na ngambo na biso différence eza ya nini par rapport que ce qui est nazo ka nzembo ya religieux hein chanson religieux ya Brazzaville na o ya biso donc ils ont un peu différent par rapport à quoi je sais pas na habité on a nzembo ya kalobe tata ba webi masiko parce que nyonso parce que nakolo ba ke presque nyonso parce que son abi musicien moko boto chanteuse moko ya Brazzaville ayembi mais et ko tafti ndenge ke ya biso asoka yembi o sentir que et tout si et ça bon point papa question nga vraiment pour moi na mona différence parce que nous tous nous sommes des Congolais na mona nga différence na mona nga donc différence wana mona ngote po nguya même bat musu ba kanisa que là ba oyoka sero zala na Brazzaville nga pe na katisi na zoyi na yina zana kisasa parce que yebika akin eza na lobara akin eza le poisson ça le poisson puis on moni même ba sœur Bella Nélé ba katisa ba papa Christian Chango ba katisa ba frère donc je ne sais pas pourquoi je vais dire ça na mona akin eza le poisson wana selongai afia centre mon to katisa toujours pourquoi ba o misusu ki akangani na ibuna fali ka bazosala kuna azomona kaka ki lokwa net ki album ezo simba menzo ezo simba na mote kwa biso tozo azomona kaka ki est-ce que vous avez un boyoka ni bino na bisa chrétien oui toza na boyoka ni makasi biso que je salue mon président Bob Mapengo c'est lui notre président donc toza pe na association na biso oyo toza na boyoka ni papa yango nga to relever vraiment défi wana makambo wana eza souté za la question qui nous est monsieur kana Brazzaville to bane ke moni nguye zo kana Brazzaville na pe na katisi awa pona nguye pe kana biso na Kinshasa ça mais vous avez besoin de featuring puis on fait dans Kinshasa quand même numéroyer surtout celle qui a featuring dans les premiers na
eza surprise pour découvrir mon album na ozonga les suspects a mo bolanda kuna ko dévoiler kombo ya moto na pesa la na effectivement on développe pour ça la bonne on la on va le bazo na biso ya Charles Mabi de king bozo la na biso vraiment bozo na maser azo pour moi makambo so mais émission 100% vérité non surprise ezalaka bien basé belé bon la biso na ozonga pona pesa kombo wana na pesi batitre pe album batitre bien sur la pesi que on a dans la studio et que ozonga en plein studio mais na ozonga lisusu pour pena pesa ma précision non seulement maintenant jusqu'à quand il string est aussi là donc c'est le petit décembre de pour ozonga na décembre je va suivi na makasi mais album totalité na moto ozonga na année prochaine si je me garde ça me fait ça. Mais ma clip peut aussi là, na Kinshasa na Brazzaville, on ça kana Brazzaville. Non, ma clip na ça mixage, non ça na Brazzaville, non ça la vision na ça la non ça kana Brazzaville que je veux toucher un peu partout ici quand ça m'a lilo ke nzamba tomboliyo nzamba salika sa okomochila bato maboko ezala bon point ozoyemba ozotila bato maboko pourquoi yo eza boyembi oza prédicateur te ozoprêcher te ozoyemba est-ce que comment otila bato maboko mpona nini kotia bato maboko eza mabe te so nzamba convaincre yo que moto wana ndaza biso toyemba ya banzembo na biso mais so nzamba convaincre nga que moto wana il faut nga la transmettre eza mabe te papa nga na moni yango mabe te namonaka yango mabe te c'est que yo kosala yango non nasalaka yango à travers mes chansons nzamba asimaka bato na molenge na ye mais soki atie wana ke nasima tosala makambo mpona plaisir te ke loka moninga mosusu asalaki asala non tosala makambo soki nzamba atindi ozwi orientation divine tu le fais oso kosala oka na monzoto bosala ene omona te merci à trop ndenge boyoki ndenge alobi vraiment tokomokende na suka vraiment mon caméraman nangai Moïse de la presse talanga ngai mo lobi tokomochite donc nansirement boyoki bakeso bokomelaki nga bakeso bolobaki nanga na tuna ye nansi bozomona ozotuna makeke mosusu azokokima mais tozobandeka parce que toza na 100% vérité awa kati na Bozambe donc vérité na biso vraiment tokomi na suka ya émission na biso vraiment nansir okoki koloba nini mwa liloba suka par rapport ya émission na biso nde tokomi na suka na kati ya Bongana Media okoki koloba nini baye baza na biso te partout baza na poto baza na Kinshasa baza pe na Afrique okoki koloba neti nini nayebi liloba esuka te parce que nzambe azobatela biso nanu mwa liloba mpona kosilisa émission oyo nasengi na bino merci bozalaki ebele wana mpona kolanda émission et je vous demande seulement de consommer Nguya est déjà là sur toutes les plateformes donc il suffit de taper sur le nom Afia Masomi Nguya bomona de télécharger nzembo eza wana et puis na kin awa eza vraiment difficile na bachaîne les consommer Nguya pour témoigner la personne qui na batunio so ba la biso un peu partout sur la base donc na personne zambe na ngapa na dini merci la personne de la papa la personne de la papa c'est pour ça la personne de la famille Masomi et Nina Gaspard Sol nous mbote na oni motanga ba kombo te pona tanga ba kombo numéro de téléphone ya Brazzaville so yomba contacter numéro nanga Afia Masomi office na wana okozwanga directement ou benga na numéro ya papa biso diesel okopita nanga sans problème moi to comme na sura na subo ki mama Afia na site ko tika na ka beauté ya parce que tobaki fayemba aza artiste fayemba yembela kaza ndi fayemba ko mona talana ye zate ayemba ganini otasala ganini donc fayemba pour que to ke na bokabwani parce que ezala bien quand à moi na pesi kata Bongana Media TV merci à trop vraiment na régie que moto azali azo ko sala musala na ye merci à trop na bande konyoso bless yona bana na papa vraiment merci à trop Pepe Libanga Katia Keptanga next
Merci à trop bandéconion sur les anciens des Toli, vraiment la Bino Minkanyengi Zalaka Chopinage. Vraiment merci à trop vraiment Maxiano, vraiment Nengizalaka. Merci à trop Nayala Dibalunga, Moyembi Nankolo, Yabeni. Merci à trop Nabayenyoso, Maman Nanga Fifi, vraiment na Pessiongo Tessi Kozali, Maman Mimi Nenga, na Ferlang, donc Mbote à trop, merci à trop, na Moïse de la presse, donc na Tiki Bino, Boyoka, Moyembi Nenga Zotika la Yemba Kopalo. Donc, contact na yeka kanenga lobby, mokobenga ngana plus 243 85 090 0 plus 243 85 090 0053 okobenga ngai na koyeba ndenge na kopesa bino ba coordonnées na ye même si tazongi Brazzaville to kosola vraiment quant à moi vraiment bye yesu azala na bino abatela bino. Ata oyo namona te nayebi aza capable mikuwa oyo ekauka sujet de gloire ya liwa ya Lazaro oyo mosekwisi bawe aloba bomo ekota na mikuwa na nguya yawe nguya papa nguya yes nguya Yesu atunda nguya Yakobi Yesu atunda nguya ozali atunda ozali nzambe bikamwananga atunda nguya. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon ultime secours. À lui je me confie.